Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomelmail.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomelmail.com pour na kotalisa na peuple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato ba makambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomelmail totombola mongongo pe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete ba peuple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomelmail.com. Bandiko babolingo mbote na bino bayebo mesana kolanda radio Zoomelmail. Bandiko babolingo lelo tozali na sengo mingi pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandiko babolingo, lelo tokolobela bino na émission oyo tosalelaka bino mikolo eleki. Oyo toyebisaki bino ndenge nini bato ya IDPS bayibaki bambongo oyo tango Tshisekedi asalaki tournée pour la première fois na Europe. Ndenge bayibaki bambongo epesaki mobulu na kati ya parti pe trouble elingaki ebima balobi ete baboma moto lokola nanu ba élection eleki te sino te ekopesa mabe. Bandeko babolingo tango tolobaki likambo wana mingi bakanisaki ete tozali kosala ba propagande ya lokuta pona IDPS. Me Nzambe alalaka te, bilembo yango ebandi komonana kati na bango moko. Bandeko tango toyebisaki bino ete na parti ya IDPS lokola bayibaki mbongo, yango na omoni ete Tshisekedi azalaki obligé asala tu, asala lisusu ba déplacement kaka ndenge asalaki Canada, tango mosusu États-Unis akita tina Afrique du Sud, asala kaka tournée wana ndenge asalaki po bayebi ndenge nini ba bénéficiaki na bambongo oyo bato bapesaki. Me bato mosusu balobaki ete bazali kokosela bato ya IDPS makambo boyeboye. Me bandeko babolingo, bato pe bazalaki sage, bakomprenaki pe bayebaki lisolo yango. Pe ndenge toyebisaki bino ete na kati ya IDPS nungu ezalaki makasi. Meme ndenge ezali wana bandeko, bazali na banungu ya CC. Me bazali kosala kaka bato bayeba te. Yango na tolobaki ete grâce ya radio Zoomelmail boko banda koyeba ba makambo ebele. Bandeko babolingo, na makambo oyo ndenge badokolaki mbongo to bayibaki mbongo na kesi ya IDPS, ndenge batiaki maboko na kati ya kesi ya IDPS, bandeko esalaki te. Mobulu ekota kati na bango pe discussion ezalaki ya makasi. Alors lokola bato mosusu balingaki teke mobulu wana to discussion wana epelisa moto po bazali kozela moma ya ba élection, babomi moto me kanda etikali na kati na mitema na bato. Yango na omoni nini eloko nini basali bandeko, baye kopesa Tshisekedi ide, bayebisi ye balobi kolinga lisusu te kopesa responsabilité na bato bango moko, ezala bato ya France, ya Belgique, ya Angleterre oyo ba membre ya IDPS bango basengelaka yo mabonza.
wana okomona ndenge nini bakobanda komonisa yo kimona meso nde bayaki kopesa ye ide baye kosalela ye d'urgence adresse email na ye pe balobi mbala oyo yo moko président il faut passer na créneau il faut oloba ke ndenge ezali wana ba oyo nyonso balingi kocontacte ngai bakoki kocontacte ngai email adresse yango oyo mpe ba oyo nyonso balingi koede numero na ngai ya compte yango oyo balobi ete mpa question mbongo ekende lisusu na ba compte oyo bato ya IDPS batielaki bato po ete esika nde bakatelaki mokuwa nde yango wana bomoni ete Tshisekedi bandeko akomi kosala ye moko kosenga mabonza ye moko po ete ba diaspora congolaise bapesa ye mabonza na nzela ya compte bancaire na ye moko po ete azali lisusu na confiance ya bato ya IDPS te depuis bamonisaki ye kimona meso yango na tozali koloba bandeko bino moko bomitunaka nde bato ya boye bango nde bakokende kobongisela biso Kongo kaka na moyibi oyo bango moko babandi koyiba boye nde bakokende kobongisela biso Kongo tango bazali kosala baenrôlement baye kokosa Tshisekedi ke ndenge ezali wana totindi deja batémoin nzoka batémoin bazalaki na bango te mbongo oyo bato kesi ya IDPS bimisaki oyo bapesaki bango po ete batinda bato na banini ya baenrôlement bazwi bale yango bomoni ndenge systeme ya Mobutu ezali kaka kotambola na kati ya IDPS lelo oyo baye koyebisa balobi président makambo ya kopesa lisusu responsabilité te ke bato bazwaka mbongo yo moko passé ya la créneau yango na bomoni ete Tshisekedi ye moko akomi koleka mpona kosenga aide me bandeko bato mosusu mpe bakamwe balobi me koma ntango vie Chichi asalaki tourne na ye pesaki bambongo tosalaki bakolekte ya makasi me sikoyo ye lisusu azali koleka mpona koloba lisusu ke oyo lokola bondimaki responsabilité bozwa yango ntina suka bokontinue abandi lisusu kosenga mbongo bandeko bato ya IDPS na bakombata babandi kolemba mpe mingi oyo batimbeli deja vision baye koyeba ete depuis kaka yambaki Kengo Adondo mpe depuis kaka kendeki kokutana na Vital Kamerhe bakombata ebele baye kokomprendre ete Tshisekedi azali na ye na force te na baélection oyo mingi bakomprendre bato ya mayele me babolole bakomprendre nanu te me batikali kaka na système sikoyo ya kosalaka propagande makasi na bafacebook bango moko bayebi ete bazali ya kozinda yango na omoni ete bakomi na politike moko ya système ke bakosaka kaka ke ndenge ezali wana Kabila kotriche batikali kaka Kabila kotriche mpo bayebi ete balingi badestabilize situation na makambo kaka oyo bakotriche me ndenge ezali wana na kati ya terrain na Kinshasa Joseph Kabila aza kokartone na ndenge ya kosakana te ezala na Congo mobimba aza kokartone bino moko bomoni ete pourquoi Tshisekedi abangi kosala tourne na ye na bakivu banini boyebi tina parce que ayebi ete vérité ekoya koyebana yango na omoni ete asalaki ndenge nini alingi ete avant sala batourne na baregion wana ake koluka Kengo ake koluka Kamerhe mpo ete ntango kosala tourne wana bato ya Kamerhe baya Kamerhe abenga bato na ye baya koyamba Tshisekedi babiloko moko ya bongo omoni stratégie Tshisekedi aluki me bandeko makambo tozali koyebisa bino bakombata na poto po makambo ngo eza kolobama na cc situation eza mobulu makambo ezali komarche te baza na kanda ya bato ya IDPS mpe baza na kanda ya Tshisekedi po makambo mosusu bazali kolinga koloba yango te
bazali kolinga kovandela yango kobomba yango na sese me bandeko ndenge kaka toyebisi bino to bosepela po ete radio Zoumel 1000 ezali wana pona kopesa bino basije nyonso esika oyo bango bazali komona basije na bango ezali tabu po ete baloba radio Zoumel 1000 azali polele papa Roger na pesi yo maloba. Merci mingi mama Rosalie pona kopesa ngai maloba. Bandeko babolingo ezali mawa pe pasi mingi komona bato oyo bazali ko se prétendre que bango nde bakomemela biso une vie meilleure na kati ya Congo, bango nde bakokende kosilisela biso banzala nyonso ya Congo, bango nde tango bakovote bango bapasi ya bakongole nyonso tu na Congo esili, pe bango nde bakoya po ete biso bakongole to banda kolia 3 fois par jour ndenge to bandaka kolia kala na tango ya Kasavubu ke makambo ndenge na ndenge. Bandeko babolingo nazali koyebisa bino Tshisekedi na bato na ye bazali kolinga kozwa bakongole neti bazoba. Bango bazali kokanisa te biso bakongole tozali kaka bazaiwa na tango ya Mobutu. Bandeko babolingo oyebi bamakambo o Tshisekedi azali kosala soki moto zali moto ya mayele oyebi ko raisonner okoki kolanda moto lokola Tshisekedi te. Azali embrouillère pe malheur ya ba peuple congolais yende mutu a programmaka yango me batu ba komprenaka te. Tshisekedi ezali kaka soki batu basangani pona koluka mwa solution okomona yake ngana lingi boyete donc ye ezali kolakisa kaka ke ya yebi nyonso me tango bokoya kotala kaka bamakambo yaka kotombolela yango mapeka yango nde esalaka malheur ya bakongolais. Bandeko bomitunaka nano Tshisekedi yende amonaka ete yende azali lokola mosantu ke yende akoki kosala ete po Kongo ebonga me botunaka nano motuna tozali na bapolitisien ebele baopposant congolais ebele ba Justine Kasavubu ba Lumumba banani ba Lumumba bato bele bato nyonso na ba Kyungu kumwa kumwanza oyo bango nyonso tu ba approcher ga Tshisekedi. Bandeko boyebisa biso bomitunaka soki bato wana nyonso tu oyo balobaki ete bazalaki na besoin ya changement oyo bakanisaka ete Tshisekedi nde moto azali penza vrai démocrate oyo ba approcher ka ye balobi bon tokende pa Tshisekedi po ete ye tozomona azolobela mingi likambo ya démocratie pe changement tango ba Justine Kasavubu bato ebele ba approchaka ye ba s'approchaka Tshisekedi mais tango baye kokota na kati ya masolo baye koyeba kie Tshisekedi lelo soko kei koyebisa mama lokola Justine Kasavubu yaka po travailler na IDP c'est pas Tshisekedi akozala na ba vérité na yo akoyebisa pa koloba non. Lelo soki omoni moto lokola Kyungu kumwa kumwanza ke lelo keye pa na yo lobino yaka po bosangana bo pesa effort po na Tshisekedi akoyebisa yo ba vérité ya Tshisekedi. Donc bino bokanisaka ete batu nyonso to ba s'approcher na Tshisekedi tango ya kala oyo bayaki baye kobendana bino bokanisaka ete bango nde nyonso tu wana bazalaki batu mabe to bamonaki eloko moko oyo ezalaki komarche te kati na Tshisekedi. Bandeko tokoyebisa bino eloko moko bomikosa te na histoire ya Congo bomikosa te na histoire ya Congo. Bino bokanisi ete soki botali malamu botala kaka bato bazali kolanda Tshisekedi mwa bana ya mike na bakombata bino bomoni un vrai opposant nini lokola neti ba Justine Kasavubu ou bien ba mama Landu banini bino bomoni nani ya Tshisekedi poa bino moko boyebi ndenge nini mama Landu abandaki kolinga pona changement mama Landu akoloba bon tozala biso nyo sima Tshisekedi mais ye wana azongi na ye na Congo pona nini ba Tshisekedi poa te bato ebele oyo bayebi histoire jamais bakoki s'approcher na Tshisekedi bayebi ye malamu. Bandeko tango basalaki iferi
oyo basalaki nini ya front commun oyo ke basanga na bango nyonso tu baopposant congolais na ntango Mobutu azalaka bayaki basanganaka bango tu mais na kati wana ekomaki soki balobi likambo boye Tshisekedi ate boye te nzoka nde Tshisekedi ntango bandeki koboya makambo mosusu bato bazalaki kokanisaka aza koboya po alingi nzoka nde ezalaki kosala yango na molili mpo apesaka Mobutu faveur mais bato bazalaki kocomprendre te ndenge moko mpe bandeko mingi bokosutuka après mais oyo nazali koyebisa bino ezali révélation eloko oyo Tshisekedi asali pona kobenda kengo pona kokende epai ya kamere kosala ete basangana ndeko nazali koyebisa bino ya solo bakomba tabokanga dati ya lelo apakoli bino nde potopoto ndenge ezali wana Tshisekedi azali kopesa na ye faveur na Joseph Kabila ayebi ete Joseph Kabila koleka yango nomoni ete azali sikoyo amoni ete il faut ça le loko moko oyo ata soki Joseph Kabila aleki po aluka justification nini oyo akopesa bino po nsima banda koloba ete no bomoni ya ntango tosanganaki na bakengo basalaki biso je bani mais ye moko ayebi aza maleta toyo yango na tozali koyebisa bino bandeko tala komiti na point ya kotelemaka mpona kopesaka banimero compte kopesaka baadresse email na ye mpona nini mpo ete ntango tobelelaki tolobaki ete bato ya idps badokoli mbongo na kati ya kese bato basalaki tala bamakambo bato baza koloba nini nzoka nde toyebisaki bino bavrai version bazalaki na badiscussion ya kosakana te depuis Tshisekedi azalaki na Congo discussion ya makasi elingaki ebenda epelisa moto mais bomi yango na baye kopesa ide balobi président sikoyo kopesa lisusu na bana oyo te bango moko balekaka oyo bakopesa mbongo bobo te yo moko pesa kese na yo personnel na nimero na yo ya IBAN nde apesaki nimero ya compte na ye omoni sikoyo ke Tshisekedi ye moko amonte sikoyo na tete ya likambo yango alingi sikoyo mbongo nyonso tu eyaka na compte na ye bandeko bomoni teke Tshisekedi azali kaka muto azali ambuye azali koyeba eloko nini asala te kaka ye moko angai na kotravaille na bato lokola bakengo te na bato opposition te idps tokosala bamakambo na ndenge na biso lelo oyo ndenge nini akomi koluka bakengo wadodo na Kinshweki akomi kokende koluka même bakamere mais bino bolobaki ete soki bozwi bokonzi bakombata bolobaki soki bozwi bokonzi il faut bakengo wadodo bazonga na Rwanda bakamere bazonga na Rwanda na mboka na bango mais ndenge nini sikoyo Tshisekedi approché bango donc koloba ete boko continuer kaka politique oyo ezalaki na ndenge ete ndenge boza koloba ete Rwanda nde baza kodirige donc koloba ete bino boza bato ya lokuta extermination bino bolobaka ete balingi baextermine bapeuple congolais ezalaka nango nde lokuta po Tshisekedi ntango bino boza koloba bato baza koextermine balingi basala plan ya koextermine bapeuple congolais boza kotanga bavital kamere bakengo wadondo bato nyonso baza na kati ya mission donc koloba ete sikoyo mpe bino mpe bolingi kokota na mission donc bozokontinue kaka mission wana oyo ya koextermine bapeuple congolais bolingi bokontinue chemin yango boyebaka makambo mosusu bolobaka bozali komiyokisa soni mpe komisambwisa bato sikoyo bayebi bizaleli na bino donc bamoni ke boza baaventurier boza baescroc oyo bino bozali koloba ezali pas meme na susi ya bafemme violée ezali pas meme na susi ya mboka ezali nde na susi ndenge bokima boye awa na poto boye na bamboka libanda boza koluka ndenge nini ya kozonga boza koyeba te toyebisaki bino eke Joseph Kabila aza na problème na mutu te oyo nyonso alingi kozonga na mboka azonga mais toyebi ete mingi eloko ekimisi bango na libanda ya mboka mabe oyo basalaka bato na ntango ya deuxième république bato ebele na Congo baza na kanda na bango yango na eloko ebangisaka bango kozonga na mboka bamonaka ete soki bazongi na Congo sans protection bapeuple bakoki koleshe bango na makambo basalaka bango yango na bomoni ete mingi babangaka baza koluka ete bazonga na Congo na bokonzi mbala moko po ete bakende sikoyo kotelemisa maseke na bango malamu po ete bakoma susu ba intouchable me mbala oyo bomi kosi bandeko babolingo na banzi ete tozali koyebisa bino bamakambo ezali juste bomi kosa te mama ozali nazongiseli yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai maloba kaka ndenge tomesana koloba bandeko babolingo sikoyo nde
ebongi malamu to tiena bino elema botala ndenge nini Tshisekedi ya komi kosenga mbongo ye moko azwi soni ya bwaki bandeko makambo ya kosenga mbongo oyo ezalaka ete bakoki kotinda ntango mosusu un représentant oyo azali likolo ya parti alobelela ye moko na ndenge amonaki ba makambo basalaki ezalazala oyo babengi kimona meso ndenge badokolaki mbongo ya parti yango na baye kopesa ye confiance baye kopesa ye conseil balobi ete vie ndenge ezali wana c'est mieux yo moko osala annonce ya likambo ya bademande ya mbongo mbala oyo mpe tia numero na yo en compte en jeu kopesa lisusu responsabilité na bato ya IDPS te oyo ya Canada basenga oyo ya Belgique basenga tala ndenge bamonisi yo ezalazala yango na bomoni ete Tshisekedi akomi kosenga mbongo na ndenge ya kosakana te bandeko atie meme na numero na ye ya compte bandeko soki bato oyo bango nde bakomemela biso vie meilleure na Congo mais il fallait balakisa exemple ya malamu bino moko bokomi koyibana awa na poto boye na kesi ya mbongo ya IDPS bokomi koyiba kodokola kotia maboko nde topesa bino confiance mpona Congo meilleur botika kolalisa bato pongi bandeko babolingo bolanda ndenge nini Tshisekedi ye moko alobaki na oyo etali kosenga mabonzake ba peuple ba contribuer bandeko ba misusu bakomi kolemba balobi contribution yango bakopesa yango combien de fois papa Botamba tiela biso babilili s'il vous plaît. Je vous souhaite tous la bienvenue, vous qui venez sur mon site, et je vous demande à la veille des prochaines élections de voter pour ma candidature parce que je suis certain que de cette manière, vous aurez voté pour le changement au Congo. J'attends votre contribution sur le compte qui est sur le site. Mon site officiel est www.etienne2011.net. Bandeko babolingo na banzi ete bino moko bouti kolanda pe bouti komona totiki bino moko bo juger botala moto oyo bino bolobi ete yende ya komemela bino une vie meilleure na kati ya Congo yende ya kokende kosala ete po ete Congo ekoma un pays de droit mais soki otali ete ba désordre oyo bato ya IDPS bazali na yango bazali na kati ya droiture te bazali kosala makambo ya désordre kikulu na kaka bango ki escroquerie kaka bango lokuta kaka bango nde ye leader na bango alobi ete akomemela biso droit na kati ya Congo bandeko babolingo batika kolalisa biso tozali lisusu na ntango ya deuxième république te Tshisekedi bajeune nyonso to azwa kosala toza kotimbela ye bapeple baza kotimbela ye azali lisusu Tshisekedi oyo boyebaka te Tshisekedi boyebaka azalaka na mwa force pona nini lokola bato nyonso tu basi babayaka Mobutu bazalaka koluka ata moto moko akobimisa moto lokola Tshisekedi kaka moto azali kobimisa moto nzoka nde ezalaki bajeune na bango bayebanaka na Mobutu très bien mais alingi ameka lisusu magie ya kosalasala baje wana bandeko bino bolobaki ete azali populaire ke azali kokartone batu somo mais ndenge nini akomi lisusu kokende koluka na Kinshweki bakengo wa dondo bakamere bandeko ameli mai na tonga Tshisekedi ameli mai na tonga mais ayebaka yango ete basimbisi ye pulupulu soki aza koyeba te bokomona bokanga date ya lelo na dernière minute kengo akosala ye mpe ezalazala na dernière minute kamera akosala ye ezalazala akotikala yolela makambo tolobi yango bokanga date ya lelo mpe na banzi ete kala te bokobenga mpo bolongisa biso ndenge tolobi kengo akosala Tshisekedi ezalazala na dernière minute kamere akosala ye mpe ezalazala nde bokomona place IDPS ekoperde bavoix
nde bokomona place UDPS ekoperdre bavoix bokomona kaka bino moko vie na bino asimbi pulupulu sanke ya miyeba bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali na nsima ya bango nde tokotalisa bino basango tobombeli bino ya radio Zumel 1000 merci bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bokonde kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci